te na bino wande kwandi partout bomisana kwa na biso na Tindika télévision la chaîne idéale ndelo baka toujours tumela kabino ba actualité na tango oyo esengeli kimia rené partout na mabota na bino. Un grand merci à mon boss Refin Kisumbe elongo na papi Kelly Kasimoko loto elbino masolo oyo ezali ko dominer na actualité du moment ezali élection ya candidat gouverneur ya province Mobimba na kati ya République démocratique du Congo. Bandeko balandi élection oyo bat bazelaki yango mingi ba élection oyo ba candidat ba se présenter ki mingi ba kambo ba élection oyo tomoni ba koswana ba tiraillement makambo belé kasi da suka ne balobaka sombele suka bisanga makambo esili ba gouverneur babimi nyonso pe esalemi kasi 42 ezalaka na makambo nyonso eza na 100% bato basepelaka te eza na bato mosusu bazalaka toujours na mawa ote batriche oyeki ezongi boye kasi avant tokota na masolo na biso mokolo ya lelo tika nanu baingénieur babalance biso ndenge nini ba élection na ba province elekanaki wapikandi ba candidat babimaki esengo nini ezwamaki kuna na Kasai na Lomami na Congo central na ma place belé en tout cas moi sélection ya joie ya peuple congolais ya ba province par rapport ndenge ba seli bango ba gouverneur ya sikatola depuis tozonga pona ko continuer analyse na biso. Je n'ai pas de mots. Qu'est-ce que je peux dire? Ce qui vient de se passer en Bujumaï, ça montre que Tshisekedi Mulumba est toujours vivant. IDPS d'abord. Je suis conscient que aujourd'hui, c'est un événement du siècle. Même si nous allons mourir, mais nous avons les aides de traces ici. Je l'ai dit sans vergogne, on est là ensemble en famille avec nos députés, des vaillants combattants députés, des représentants du peuple et notre nouveau gouverneur. Nous commençons le boulot maintenant et nous disons nous devons être l'œil et l'oreille du chef pour accompagner les actions du chef pour être en mesure de défendre cette cause jusqu'au sacrifice suprême. Je suis le vôtre. Je vous dis, les scores qu'on a fait ici en Bujumaï, ça montre que Bujumaï c'est la ville miroir du pouvoir. Encore une seule fois, on est fort. Together we are stronger, stronger together. Merci. Bon, on a gagné. C'est good job à son excellence, monsieur le gouverneur Kabeya Matouabidi. Tous les enfants des DPS partout où vous êtes trouvés, des partisans des DPS qui veulent venir investir chez nous au Kasai, vous êtes les bienvenus. Encore une seule fois, je suis le vôtre. Nous sommes ici chez nous, il est presque le 6, nous sommes en Bujumaï, on est vendredi et on vient d'avoir un gouverneur qui va répondre au moins aux attentes de notre peuple. Merci. Bandeko balandi nayebi que bino bolandaka biso bozali originaire ya ba province kili Bangala bazali Baluba bazali Baswahili bazali donc bozali batu ya de partout nayebi te place yozali osepeli na candidat batie toté kasi tomoni ba félicitations ezouta de part et d'autre na secrétaire général Augustin Kabouya koloba sali musala kitoko jusqu'à là bazomona loka ko reprocher été pambate ye pe azalaki parmi selon ba dire na bango azalaki parmi batoyo basalaki pe choix ya kopona na ba vote on a ba député wana o bakene ko voter parti ki mo liloba yango ba félicitations outi ça et là pour na ko féliciter le secrétaire général Augustin Kabouya ba musala kitoko ba msu balobaki bazwaka bambongo po ba chapa na ba place wana kasi mbala oyo bato batina bisika wana
ba mérité tomoni wapikani na Tanganyika toza na candidate gouverneur ya mwana mwasi epesi kitoko esali bien makasi tomoni kuna na Équateur gouverneur ya sika ya Malonga abibi kasi batu bazali koloba FCC kufa lolenge kani quelques candidats à FCC bazali ko se retrouver pe na liste ya ba gouverneur mais mutuna mutaka kotika candidature te ezati kaka IDPEX ne kene ko déposer bato MLC ba déposaki batu ya ya baati lukwebo ba déposaki AFDCA batu pe ya Katumbi ba déposaki soki baponi bango mabe eza wapi mais tomoni IDPEX ndezwi majorité ya ba gouverneur ezali esengo bolakisa biso pe compétence na bino kasi na actualité nyonso oyo ya élection ba gouverneur eloko ya motuya pe ya makasi emarkaki yango ezali lolenge mwana mboka Jekoko Mulumba abimi vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa oyo après Jantiningo Bilambaka ezali esengo ezalaki ndenge nini bamemiye na Chimpoi batambusi ye lokola ka ba joueur ba gagner coupe du monde toyebi te toyebaka mingi ke ba parti ya Tchango kuna yende penda gagner terrain par rapport à ba action na ye komona ndenge province mobimba ville mobimba ya Kinshasa esepeli na nomination ya Jekoko Mulumba epesi Senghor tolanda image ya célébration ya ndenge Jekoko abimi vice-gouverneur ya ville province de Kinshasa. Bandeko balandi bolandi na yebi ke boseki ba mususu balobi bakokoloba epesi plaisir ya trop kasi
toko kotikala kaka na actualité wana te toyebi force du progrès ezali commission disciplinaire ya UDPS des ordres mingi ekoma soki basali bakoma koloba kaka o eza biso bata force du progrès bakulu na bazokota mpona kosala désordre bazobata kaka na kombo ya force du progrès kasi bazwi likanisi ya kodote bato ya force du progrès nyonso teni oyo barobanda kolata oyo ezolakisaki mutu kinganya aza mutu ya force du progrès teni yango eza esalami na bana mboka teni yango ezali kitoko mpona kotia bacommentaire mingi te tolanda video oyo ebongo tozonga na plateau na biso Baba Chikata te wana bazali garde ya sécurité ya UDPS na force du progrès. Père retourner total à tamo atelier ça là. Yaka shika. Oh ça Bessi. OK. On a la brigade spéciale de l'UDPS force du progrès. Donc on est avec l'élément où base formation accélérée. Pour nous garder UDPS la force du progrès. Pour et ça là tout le monde bazo lingaba fragiliser UDPS. Na ba fragiliser force du progrès pour bazo moyen ya koya pour diminuer gaz ya UDPS na force du progrès. Mais mingi toyena ba actualité ya UDPS pambati yango desali ko dominer na Kasumbale sapé basi ya ba parlementaire debout et kota bazali ko sensibiliser batu na ndenge nini na toutes les provinces ba monika ke loko mbonko boye protestation to likambo mingi ko kende ko tumba effigie à chef de l'état mingi ko tumba drapeau à République démocratique du Congo mingi kosala makambo ya ndenge na ndenge kasi na Kasumbale sa balobi non na kotumba lisusu ba effigie ya chef de l'état matine wana to rang wana elekana kindenge ni bolanda ba image ko baza bato ya Lubumbashi mais awa na Kasumbale sa black ekozala te otomona un individu aya kotumba nanu effigie ya chef de l'État si oba muse oba mokozi bashebeshi libaye no sa tozolandela bango tina mokila tina suka bawa balingi batia black ya kotumba effigie ya chef de l'État biso basi bilanga tobo to vérifier bien bawa balingi batumba effigie ya chef de l'État nde bazosala misala na arrêt nde bazosala musala na couloir nde bazosala misala partout bazobenga biso bachômeur est-ce que bachômeur wana bakolinga batumba yango merci à la réalisation na ba image bout ko balancer biso naza sûr que peuple mobimba oyo bavandaka na Kasumbale sa balandi message oyo kasi marche elekanaki FCC cash wana mokili elobiti FCC na cash na ACD excusez-moi Lamuka FCC basali coalition pour basala opposition wana mokili etelemite pona kolobake bomoni boye na boye soki totali pe malamu tangu Lamuka ekei kosangana na FCC tomoni ba membre belé toloba kaka FCC égale à PPRD FCC nezalaki blocage pona démarche to gouvernance ya président de la République donc bango pe bazali ba facteur o balingi mandat ya président etikali ba échoué
Comment on a ndenge basangani bato babosanaka n'est-ce pas lamuka ebande kobima na nzela koloba non a Messi Kabila n'est-ce pas lamuka ezalaki na nzela koloba mabe ya régime o elekaki n'est-ce pas lamuka ezwa ba gaz lacrymogène po bango pe bazalaki na kati ya opposition elongo na UDPS kasi lelo FCC komi malamu ezo pesa soni na mawa komona Shadari a commis na niveau ovana na si. Toko kendete to la lawa. Moi basi moko ya mukie une vingtaine de personnes. Bo vandi na bino, bo filmer po bo lakisa batu ke, bo zalaki. E simbi na ngote. La muka to moni kaka ECD. Bitumba na mo saka liboso ya porte. Ya parti na bango. Babi mouke na prince bazongi wana bozo sala marche bo bunda kuluna to ebite loko wana to moni na betando ezani donc ba yena ba jina bango a senglas so ba betika la krimongo ba beti mo masasi ba misopeli baloba ki bazoki makasi ba komisa oka munene to senga communauté internationale to senga boy mais balaka ki bino ke bo bando sala mino marche na mino librement mais bino bozo mema ba policier ti ba simba bino na nzoto se bo lukalika mususu tangu yo membre ya lamuka oye na libanga ya muneno beta na mutu ya policier ya tika yo tala yo na yango bomoni ndenge bazongisaki bango ti na kati ya lopango esika wapi parti na bango ezalaka kasi komona bakulu na oyo comme bato ya PPRD bazaka toujours na moi ba chege na bango moko boye to ebité est-ce que baza identifier baza peka bato ya PPRD est-ce que baza ba chege bazaka pembe na stade bando luka biloko ko yiba jusque là to so ba ko identifier te nde bayaki pona kotia mulunge na ba policier ba ko sécuriser marche wana or na ngambo ya Shadari kuna place bavandaki kokende te na bango wana tomoni ata policier mon côté donc ba yembi na bango kokende te na bango pendant 1 heure du temps ba silisi baki banda kuna bango lacrymogène mon côté beti mais ici je ne comprends pas na habité tant sous nzoto mike bo compter ba mso basaka mike mais âge ebele ko bilongi na tomoni mingi mi bazaba na miki est-ce que baza mature est-ce que tozo ibati bande ko balande zo pesa pasi ezo pesa pasi ingénieur balancer biso nanu élément to kokende te wana benga to kokende te po za non événement to landa yango puis tozonga na analyse na biso c'est parti. Mulanda coup sur coup. Voilà l'ambiance qui règne en ce moment. Le SP Manuel Shadari lui-même assis par terre. Il réclame le consensus. Voilà, il est là. Vous le voyez, il est là. Bandeko balandi ezalaki réel plaisir pour na ko sélectionner ba image oyo pour na bino kasitika toloba opposition na mboka oyo si ekufa. Tozana biso na ba opposante. Donc to pesa na biso kaka maboko na mokonzi ya mboka wapi kana zana likanisi ya kobongisa kokomisa République démocratique du Congo lokola mboka ba patolulaka ba Paris ba Allemagne ba mboka wana kitoko tanga afuna ki ka Canada to koma Gilles Lingete déjà lobaki on a discours na ye Congo ya lelo après 3 ans ils en monti ba opposant ba komu koluka ba stratégie kande ba lobaki to sala tout pour investisseur ba yate to komisa mobulu na ebité ba oluka pe place kuna na assemblée nationale ba bito sur la table ronde bango ba bimiko to libanda boya to sur la dialogue na biso libanda o mona ka ki ba lingi paragato jusque là o ba benga président Eli nanu to ki discours na été yo zaki Eli pesa biso pe makanisi na yo ba actualité belele ki na République démocratique du Congo jusque là silence radio po ya télévision to mona tabilongezo bi na boye zoloba baba mo ba geste mais ya radio to mona tete oyo kapeti to moni ba tebele bazobima be moni ndeko Tshisekedi azokokane makambute azali fainéant to moni nzokande ezana batu moko boye ba s'organiser
po babimisaka bato balobaka mabe ya mokonzi ya mboka po ebimaki baza ba combattant ya IDPS. Bato babimisi bambongo kopesaka bato bolongwa IDPS bona ba parti na biso to kopesa bino musala menga nazoka moi. Fonction publique ezali ko engager. Namoni ata vie moko te ya recrutement. Namoni place moko te ata de bouche à l'oreille. Mais bango bazo téléphoner na téléphone. Allô, Blanchard kuna aza en classe ligne. Asisi, aza D6 ça va. Ana dossier na fonction publique. 2 mois et biso 3 mois yé. Côté donc de bouche à l'oreille. Pour ba ebi 2 mois ya salaire eza ya bango. Pour ba ebi ki baza na parti kingani mutako longola bango azati makambo boyo to telemela. Bon ba jeune ba obima na ba université. Sort na bango ezani. Botika bango pe ba sala tester. Bo lancer ba offre. Bo sa bango tester. Ceux qui ba zuité nde bolobi non baza compétent te bo benga ba to bozo benga ba na compétence ba zui yango wapi. Nazo beta c'était na likambo pozo pesa pasi. Okomona secrétaire na fonction publique aibi atakoloba français te. Kombo aibi kokomate na okaki pasi penza na okaki pasi madame wana tantine wana limbisanga. Mais François banda oloba totala ni pende belé to seki. Makampo koma biso bato to ye koluka likambo pa na bino. Tokomi ko dicter yo kombo ya muto oza na capacité ko koma yango te. Poza ndeko ya epesa pasi. Po livaki yo moko mi pesi mbeka basio batio wana. Makambo ya boya ntuka mokonzi ya mboka esengeli commission moko na ebite na ebite ngo éducation civique na benga ngo na ebite place na ko situer yango. Tous na ba chômeur ebele na République démocratique du Congo. A tozo lela o ba investisseur ba sala ba entreprise on ba coup de main. Bon ba licencier, bon ba docteur, ba o sala wapi. N'est-ce pas quand ba fonction publique yango n'est-ce pas quand ba place wa tandis que ba papa na ba si ba lembi. Esengeli pe ba pema. Ils ont fait ça pasi makambo ya boye. Kasi ezalaki na ngaka analyse otobongisa ekipo na bino mikolo koya tokozwa peza temps ya kolobela makambo eza na makambo ebele ya mabezo salima. Bebe réseau keka kuna likolo au président de la République. Menzo keza na bato bazo sala yango. Ah déjà Masaro libre. Masaroko abima na yeba sambisa ete eloko moko te Masaro alibanda. So pas zongeli bambiance pas to yebiti. Dossier Kamere, dossier Matata Pogno. Projet 100 jours, 100 maison et soda. Projet Bukangalonzo. Makambo wana sope ça passe. Awape IGF ese bimisi liste mobimba. Ya bato oyo esengeli leta kota makambo. Tout le monde va eve bazaiba na kati ba shadari na kati bato bele na kati. L'émission koya na analyse koya to kozwa pena temps. Ya kolobela makambo nyonso. Po lobi ezalate ke le président a échoué pour koka kité pour zala ki finia. O président a échoué pour kendaki ezonga ki boy. Te to boyango. Un grand merci à l'ingénieur Mike Luzadio, Rabi Matondo na prise de vie tozala ki na Biyumbu. Un grand merci également na Binonion Sobolingara Tindika heureux et joyeux anniversaire au professeur Jean Macaire Mantanfouadi Oyo abotamaki mokola lobi dimanche kasi tozo continuer feti kino lelo na mona ki de partout batindi ba gâteau. Est-ce que gâteau pe na Jean Sekendara teza ngwe chantier woko sabiso heureux joyeux anniversaire na yo tika ete mbula oyo bakisami na mbula na oyo la sufi ya bien kolika. Grand merci à papa Jean-Luc depuis Londres, grand merci à maman Gertrude na États-Unis, grand merci na Achille Mafuta na Russie. Merci na yo ndozo tala malgré mbokeza na mbutu mais ozotala ka tindika un grand merci na binos bolinga ba analyse na biso pona mokolo ya lelo to suki awa to kutena mikolo kuya bye.